notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Bambote, belé, wana moni exaucé, papa Mangala, on peut se revoir, bye. En tout cas, fidèles internautes, Bambote belé, bonjour, bonsoir, et dépend quand on a au Bogota la biso. En tout cas, bon, on a place tous ans vraiment courant exacté, tout ça, moussa pour na bino, mais tout ça, on peut moins répéter parce que place tous ans, moi courant vraiment exacté. Quand on est là, quand nazana artiste comédien nabino chroniqueuse d'ici Nisha o nazani na plateau amekampe to mekampe ko sola masolo ya artiste mso pululu o tote ko bungisa icône oyo abimana na genre na ye oyo apporta kape style mo boye olo bato ba adaptango lo to mona ba kiodo to mona ba pulu musu ba bima ebele obino moko boye les grands cameramen amekampe ko fungola biso to mekampe ko zanisha avec sa biso ce qui par rapport ya pululu Nisha zanani. Bonjour Nisha. Bonjour. Bonne santé. Kitoko on a rythme kolokaka. Boni musala na ebité nglozo tourner bien pour bino bozaka na groupe on a longwe na groupe on a changé groupe. Te tozaza kaka yobika biso musana biso to sala toza partout hein ma chérie toza partout to kota kaka. Mais là tu remarqué ba théâtre ming ba kombi ba chroniquer des années théâtre simba soutengo boye ko tout fait sous ba chroniqueur tondene. Non eza bongo te o me bilo musezaka mutabota manango. OK. Moni eza bilo mutabota manana makila mususu okotanga no ba classe. Au moins mutu musu atanga sali science infirmière mususu azana esoki nani. Mais à saler musala wanate. Mais au moins mutu moko boye sala peda mais comme couturier. Donc ça veut dire que biso art to musala weza ngo ya makila, c'est ça. Nisha par rapport à Pululu, bozande na Pululu. Confrère nos cas artiste paix à son âme ou bien bozana lien moko ya makila quoi. Bon, ngana chiko Pululu, toza vraiment famille ya makila. Donc toza ba cousin propre vraiment, c'est ça. Bientôt une année il y a Pululu, nous on a dévolé étant qu'artiste comédienne et puis étant que parenté à Pululu. Une année Pululu bientôt. Est-ce que depuis pour la Koufa besoin peut tomber bino artiste beau qui n'est pas na cimetière pour na ko bongisa kuna? Bon, depuis Pululu la Koufa, tout est causé na tombeau ya Pululu le 1er août. Qui kuna le 1er août de René Kotande ba Tunus Bakina Kotala. Famille ou bien un artiste comédien? Non, ton biso to koma ki wana tozaki juste biso moko famille, tozaki pe na groupe ndambu quelques personnes ya kati ya groupe ya Pululu oyo bazaki atika tozaki na bakash tozaki na moi batu ndambu oyo Pululu atika na groupe na ye tozaki na tombo mais ba artiste to mona ki bangote. Mais aujourd'hui Pululu azokoksa une année c'est un grand na bané c'est un grand plus qui a apporté un plus candidat choloba ko sa ba bloc pour anda osala on a besoin de Congo artiste. Est-ce que va revenir payer par rapport à œuvre à ça qui en a Congo ou bien l'association PZB na mona qui ba ya Pululu est-ce que un TPC qui quoi assister famille Pululu ton ba famille Pululu pour la tiki bana atiki moi si tous na fondation ya président so à Los Angeles tous en bon moko tous un peu na ba association ebele o na ba artiste et puis tout mona bon na matanga après liwana assistance c'est bande toujours qu'on continue ou bien quand on est beaucoup de Pululu n'engé pas qu'à famille artistique et puis ça est au Congo. Bon, après les ouais à Pululu, tu vois que le bâté que tout ça a wapona pour ignorer bâton sous. Après les ouais à Pululu, tu entends mon abana na kitambo. Na et mon vivant, il y a président Bisso Saï. Oui.
président sai na bana kitambo babandaki koya na bango na famille mais ba artiste na ba association muso tangi wana to tikala ko mona bango tapeli wa dans bolingo zate apparemment na ba artiste vraiment so muninga qui apparemment boza ko cultiver bolingo te pourquoi bon naebi penza te ma chérie naebi te vraiment merci na d'être le baka Zidane babi Zidane vraiment azalaki wana tout le temps na famille azaki vraiment koyeba ba information nyonso pe abengaka to solo la katuna makam donc mais à part wana to tikala komona batu te to tikala te tindenge to lekise mamba ya pululu à part ka bana kitambo to yebi ke basalaki 40 jours ya pululu bana kitambo basalaki yango mais à part wana to mona mutu moko te to mona assistance moko te ti lelo ne to oloba ke Maman azonga ki Angola, azalika Angola parce que akoka ko supporter choc wana te azonga Angola. Donc assistance moko ezaki souté. En tout cas merci beaucoup na ozongelo fidèles internautes bo s'abonner massivement na Info 16 bozo mona 4 kitoko ezai pa yemo constant na biso Zidane babi espace chez nous. Babi za place obunga te juste na matonge avenue Pozo A8. So lingo ya ovanda ozomolora malili okoki na okoya accueil normal Kitor Makas. Neti biso tout après mission to moni yemoko Zidane accepte da moi de casser na isa biso donc c'est so bien de ça émission awa taka zanda kuna biso. Mais maintenant le lot pour nous ako ça année le 23 décembre. Nini obino famille bobongisi et puis étant qu'artiste est-ce que bozo bongo s'appelle le moko pona une année pour lulu. Oui, biso famille to sangani à part maman zana Angola mais na famille to sangana ki biso nyonso to ko sala messe moko pona pululu pe to kuta na quelque part bozwa ba info bozwa ba nini bino moto to ba pandisango boyeba donc un peu ça to zo bongisa to ngato ke na nécropole mais bango eza vraiment ba autorisé kaka le 1er août pour ba sala makam donc to ko sala ka juste messe c'est tout. Parce que famille artistique, on va se préparer l'oni pour une année pour Lulu. Bon, on a tout évité. Mais vous êtes comédien, non? Non, c'est au Sanana, Ningate. Non. Pour l'autre, on a pu nous comédien beaucoup qui va se faire belle. Oui. Tu as remarqué, ma comédienne Mingi, ou bien ma comédien, en bref, comment qui m'a association belle. Et ça, quand ni beaucoup ma batabalo lendo, bulgo Sanana, Ningate. Pour la minute, il faut y aller. Parce qu'il y a pour Lulu, je donne un dimité que. Ba comédie bazo bongelo morote ngana nzimité si Yves na Charlie moi na moi si moko donc baza 4 oui 4 donc ça veut dire que azana besoin ko bénéficier à moi 100 francs ya bana na ye voilà pour moi n'est pas ça qui comme fallait quand même à bénéficier aza veuve atikali na mobilité et l'autre côté et celle que lelo maman zongi Angola mais ça kaka na souci à mwana mais ton biloko mwana na ya vandi bo na internet au mona biloko mwana na ye mutu mso azolela quelque part on doit les pangolité c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, fidèles internautes, pour comprendre vraiment. Tu pour le bas. Des cognos balandi il y a 3 fois .w.com. Vous allez copier ça advice, vous allez copier ça publicité moko pour Nanzela ya Info 16. Awa vous allez nakati ya Sheffield, donc vous allez présenter tout, vous allez représenter Sheffield, vous allez représenter Info 16. Nakati ya Sheffield. Abengi binyonso boza partout dans le monde pour s'abonner nakati ya site nabiso o ezali www.info16.com. Kota nakati okozwa information nyonso o okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Shayla Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because they will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz.
bokota na Info 16 bokozwa information à solo. Please subscribe to www.info16play.com. Like the video, watch the video, info16play.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.